mutu nyonso akomona cave mais eloko eza na cave ebanozala kaka yo nde bandomona yango. Donc okamwa te sui puku wana bimi kopanika mpe bato te. So asui yo mpe kopanike te. Abi d'accord. Na benga bino boyebisi ngai te puku ale bambongo. Puku wana nde azalaka puku na ndenge andoswa bino. Otu elume bisora. Yo puku de bomine yo. Pate frère, ça m'a kamanzoto. Toi c'est à toi c'est à la maison. Zwa kimia. Donc là tu es Yaya, makambo eza ya molimo, eza ya ndenge bolinga bokena kote. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Amen. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, olobi ba bulu ezate. Dans le centre professionnel chez Bisso. Apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na la moto lobby. Spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi. Oleo kendru telengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te. Yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour le métier Nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moi comme mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour vous filmer un mariage, il y a qu'un la moukapa. Vous voyez moukapa? Meka. Chez Bisso, centre d'un Bisso Moko. Kika kula la pou. Yaka ko. Yaka, orphelin Yakako, chez Bisso Pro, Yakako, Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas est beau tâté, n'est pas pour ça qui est beau cabouane. Et là, on y a tout ça, la nuit, on a tout ça, nous retenu.
chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans la joie parce que Tobombama et pas ya Nzambe o aleki na nyonso Nzambo akilali kona se bozali kona biso partout dans le monde bande ko balanzi tikete kimia na kolo esumasi ayo mia na mabota na bino bozali ebele bovandi kozela émission na bino bolingaka mingi bravo Jésus émission oyo esangisaka mabota émission oyo ememaka lumière na vie ya bana Nzambe tika ete kimia eyo mia na mabota na bino tika ete ba ebanso bozuli bakwa kulanda biso bokumisa Nzambe parce que makomi lobi motono sazana pema esengeli ya kumisa Nzambe na bomo. Et sur ces plateaux je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu Papa Elias Sinanduku motona bwanya na pesi ombote papa. Bonne santé. Amen. Toza toujours na rythme ya matanga. Jusque là programme ebiminante. Programme vraiment pesa mete parce que tozaki na communication, tozaki na dialogue entre biso na famille ndeko parce que tokyo sala makambo na makasi na biso te ça pourtant toyeba pe avis ya famille. OK. Ndenge to sololi. Ndenge pe mambozo kende dessus là. Peut-être semaine tozo banda et on a déjà semaine où il va permettre biso to luka moyen ko bimisa corps ya ndeko. En tout cas, Papa Elias, tozo bimisa corps ya ndeko. Est-ce que makambo nyonso ese koki ou bien tomi kuti na koko somoko oyo tokoki te pona ko assister ndeko na biso ben. Merci beaucoup maman Myriam. Bandeko bazo sunga. Pe bazo continuer ko sunga biso. OK. Et moto akufi aza mwana bébé o to komema yi directement to lekisi. Aza papa na sima na ye atiki mwasi. Na sima mwasi atiki bana. Matangi silaka et pas ya ba éviter ba kolo matanga silaka te parce que e osunga na biso ko sunga bana wana et si ke bazo ya rolia ya komela pona ko sunga bon ça veut dire que e osengela na biso to lemba ko contribuer te so ina obi ke contribution koki na bandeko c'est na ozala mota lokuta na ndeko oyo abeti libaku et azalaka édifier na émission bravo Jésus à travers ba œuvre yende qu'on a biso ben kabena aiba ko fungola mosonga liputa kocha o tubino mobolo baka le mettre dans la pâte pour na kosunga matangele kana ndenge mobabi. Gloire à Dieu, yonde ko zolanda biso osimbami ko hésiter te ko tia la main à la pâte parce que ba ibara muninga malamu na tango ya pasi et papeli tozo ko bakaka na rythme matanga tozo elande ko na biso to ebike Nzambe akotika biso te. Merci vraiment papeli na mopanzi na moni ndeko na biso mobali papa na pesi mbote. Te maman. Kombo nani? Kombo na ngai Alfred. Alfred to yambio na kombo na Yesu. Merci maman. Papa de akamba biso lo sambo to e banine memi ndeko na biso na katu esika. Ya kopesa biso sous souffle de vie pour na komona mokolo lelo to sengi esprit à Christ réuni na oesika ezala au contrôle pour rendez-vous. La Bible nous dit il a réussi le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera le nom de l'agneau. Na beleli kombo ya Jésus et soit possession na kati ya oesika. Kombo ya Jésus et ma révélation. Kombo ya Jésus et sunga biso et pesa biso discernement. Na nyonso toko solana ndeko to beleli kombo ya Jésus et zala la contrôle na oesika de to lobby par la foi. Amen. 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 Yaya toza disponible pour na yo tozo ka o problème ni ozana. Mama ngai nde nazaboye nazana mitungisa makasi pour na vie na ngai. Loba mwa makasi. Na ba problème très sérieux. Ozo tungisa molimo na ngati ko na kimia ti. Par rapport à quoi? Nazalaki na grand frère na ngai. To anote kani ba cercueil. Tote kanaye. Avec le temps, quand frère Nanga a voyagé à Tikelinga y entreprise Nanga monastra la gérer. Fait tant que na no binganga mais avec l'état binganga souté nga monastra ka charge à makamunyoso tant que mala mobali non gérer pe
na oteka ba cercueil mais ekomaki na moment moko koteka ezala esuti pendant ki baminga misusu bazoteka mais nga ezalaki na oya na oteka client ko ya sololi nanga mais akesola na mutu mususu et puis bana ko déranger ngai na vanda kita na bi nzambe na ngai nne sala nga boye na ya kape kaka na fungula mais vente ezati des fois na oteka ti kuma ki lamentation ba travailler ba motungisa ngai donc et tout ba technicien ba moya ba mbongo na pesa misala ba réclamer comment déranger ngai na meka ko poser kapa ba camarade na nga baninga ka totika na bango et puis zaki na moko na bango esenga ke non nana eloko moko na otalisa osoko zala d'accord to sala ngona wa muninga no kote boteka wa muninga na totika na na bisava na oya et puis na pourquoi pe totika ni to sala ba fanti na kangi na région na pe ndiko wana na bisi ndiko problème yani abi kutala onde ngotika boye depuis grand frère na kinda vente à la subienti mais ngai nana c'est comment on ali ngana na dévoiler pour que pas faire na ko mokindi dali bon na bi c'est quand eza comme quoi abi singa ngandi na la boye nana mama na ngai moko wa simba ngai mama simba yo mama na ngana simba nga yini mtasala ki ba vente na ngai sala dali rapide donc so après na ko memo kuno sola nae afongolelo makambo na yebisi so meminga kuna makambo na nga vraiment sérieux fungama abi non toki efungama abi d'accord toki mukolonia yebisi ngai lobi avo fungola ngana oya na ozo toki pa mama na d'accord atonga pe na fungola teliete na zelia ye toki amenga tipa mama mo boyana na silimbao ba mama na ga ba mama ancestral ba mama banganga tokoti na ndaka mama na apesi pe mama na parole mama ndeko na ngai oyo ayepa na yo lukeli solution ya maison na ye toteka na ye mais event ezala te poza na makambo te aye azwa makambo mama na patunga papa za na poza azwa makambo na bia oui mama na poza azwa makambo na poza na bando tika ndisi baninga nyos abi d'accord abi misipende kwa na libanda tikinga ngana ekana kati na mama na bisinga ndeza boye ba conditions za vraiment gravité mais faut subir faut pesa ngai mbongo oyo za nango moniki oyaki nango fiki pe dande kwa talisa nga da ba procédure na pesa ki ona zalaki nango OK mama na bandi ba rituel la bandi ba kisi na e et puis à la fin mama na ayo pesa ngai kaf moko boyana OK apesa nga kaf moko et puis à la fin pesa nga kaf oyo iza kaf ba puku pourquoi ça awa fona fongolo miswa no mona pourquoi na za asa naturel ta pourquoi moko spirituel OK pourquoi na ndia ndo sunga yo na ba makambo na yo etu no expliquer ndenge ba lo sela d'accord mama abi na nga longola opanga oza mambali na bi d'accord mama na opanga te et puis apesi nga sali ba cérémonie na ye afiniki nga ba train rouge pe à la fin fongolinga so na landio bien tango yaki nanu mama présenter yo ba présenter yo mama bosali ba cérémonie après mama la kisio cave vide cave ezaki vide mais tant mama yeko salo ba cérémonie nde mise fongwami yo omoni puku na kati Jésus apesi nga puku ana abi ki na puku o place olalaka atuni ngolala na batu na bi oui naza ba frère na nga tozala na bango mibale to travailler na bango na bisafa yo ki na kavi bango ba mona na bango puku ana ti mais puku ana tango koma na e ezana chaque butu oyo banolala puku ana no sala sortie na na kavi et puis afazo nga na kavi ba no swayo ko swayo no swayo ana ndi ope 16 no wano mata 20 no ba no sala tout moment kavi oyo mutu nyonso akomona kavi mais eloko eza na kavi ebanozala kaka yo nde banomona donc kama ate sui puku wana bimi kopanika mpe bato te so asui yo mpe kopanike te abi d'accord abaka bon puku anoswani makasi te nazwi mpe kavi na ngai na ye nango nakutani mpe na vie na ngai na mimai ngai libanda nayebisaka non vie ça va d'accord tokei tokomi mpe na bapartenaire na vie na ngai wana na ye mpe ntongo mpe na ye premier jour na fungola
Ali bon, natala pena no kisi o mama pesinga isu eza kisi ya solo. Wa déjà pourquoi suyo? Wana da pourquoi swinga dana butuka na kinenge na tongo skoto yitu fungoli. Na yapi bo na tiki 6 cercueil. Na bitiki si famille ya solo. Na meki ofuta mwa banyonga ba technicien azalaki nango mwa batasho na salisa déjà na pesa mbongo te na futi ba date. Na poka suna lali poka swinga yi. Na yapi lisusu na otika 20. Na omotika ngabi zambi. Puku oyo apesa mama malamu na accepter mais Nathalie là na on se sentit donc mal à l'aise. Et comment déranger esprit nanga pourquoi on doit soigner jusqu'à quand? Pourquoi on doit soigner nzambe na ngai. Na o mai makolo na ngai donc ba griffe beaucoup donc na représenter makolo na ngai devant ba tuiti. Na o mai ka couvrir on ba chaussures donc tout. Na comment mal à l'aise vraiment. Avec l'état dans la nabi pour non si porter souti non ça nini pona kimai pendant que nandola na ba frère na ngami balé na ndako tolo zala na bango pe ba ebelo te ba mona ka ba mona ka vite na ba sala constante ke na zala na appartement bena sina ba ba epika ki non ma me pesa mela donc c'est un peu ça et pour la fin na bi ati na condition na mo vivre pour autant de ressonger donc ndina zailaka na za subungu te malgré tout na komi na ngai na mbongo mais pourquoi comme ça ça kimia santé na santé on se bien te ko bela ko sala ba forte fièvre na ça ni pona pourquoi ne hotel ça bande ko na ngata mikolo nde za boye na ça déplacement mo na okiba mboka autosomba bo mapaya voilà pona okima pourquoi mais ino botika na ndaku bosoki pa pe na télé botika na kimia to anosola na binoka na téléphone wa noza suite na na téléphone d'accord bandiko na wana pona kimaka pourquoi na boyi puko yebisa ndeko wa mimanga pa manganga ana po awampeshe ngai alongwa kaka na circulation na zala suite na komana nga kola na bar mo boye na kimbantsiki donc ça qui pena coffrer très loin na molala kuna bandiko na ba benga ngani son kinaka na voyage dans des aboye ba travaux za makasi na zepena banzete na se kwe ya tokata mabaya na oya busala ba vente na ba mabaya weza kuna donc ya ngwande ye début pour l'instant na zana koto otikala bango batikala pour couper on sala constant ki na soir so mututi na pena vana kuma na kimia pe na ba pe na meli masanga na se souli na lali na pesanga kisi akomi ko apparaître iselenga rubanga ayisanga ya kuzongisela apuku nanga epi na nozala paniquer na okima baso bimenga na kimi bato na bino na benga na bandeko nanga kuna na yeba na tene obenga bango allo je suis boni bino kuna abia ya makambo eza bien te epokenda bambongo toteka twana ona ndako to comprendre te puku mo baleli bambongo en plus kolala puku ko swabiso makolo to lala bo to luka puku to bomai bisikana zalaki na mituli nzambe na ngai na pasi oyo na puku ngoso akufi yango na mama nazotika nga kimia te tout le temps ko bimela ngai na ketikele puku na ye na ebite siko bandeko bomai puku ya bisanga puku aza ya molimo siko na yeba te puku nino nga na kezongisa yango na epai na bino basali bosunga ngai pardon na sengi bino posi botiki ngai vina nge sukaka lelo yaya nzanzo vraiment na bokebi moi tant ozoloba to tikilo pe na temps ozala l'aise tikana kolela parce que yaya yoka omoni problème ozana ngo tikana okolela oye na adresse a bien ngana la ndio bien olobi mama komi ko bimela yo asengi ozongisa mpuku na ye entre ta kuna na ndaku mpuku ko swaswa baningele ki baninga balaele ngunda babomi mpuku papa Elias la jeunesse congolaise toujours kende wapi na makambo abo yoka doléance mwana na yo yaya tikolela yaya tikolela zwa kimia case o ampuku ezaki case donc cave parce que bayoka un mot sur ba cave
donc case omoni bandako batiaka bampuku wana nde bapesa ye tikolela ko yaya ndeko s'il vous plaît tikolela zwana okimia frère tikolela ape papier mouchoir eza te tikolela kotangisa ma émission eza na solution te merci azwana okimia papeli kombo zana ndeko Alfred atotangisi ma émission to peso solution te na otangisa ma émission garder silence pour to soumailler o eza plus important za yango Alfred na osenti na kati nango lobi nyonso te na oyo ebisi biso à part maman na kopesa mpuku na omona bosangisi nzoto entre yo na mama wana oza toujours peu importe okimi musika parce que bokomi déjà le moko entre yo na yo tango so mama na omona bosangisi nzoto ye na mama wana donc ndeko akoma itina niveau sangana na mama wana so otuni ya confirmer mama na yebisa sangisi nzoto ye na mama wana et pourquoi apesi c'est un esprit ok ndabi marasala ba mission de pana ya zo mona ke pour parce que tant que loba même les bandeli ya phrase na ye alobi na opesa yo case na ko kanisa lo la cave donc on a tuni bino mi balé na est-ce que ça qui case to cave case case o ya ba mais tant apesi case wana bisier na sa elo ba rituel pour que mona elo ko ni eza la kati ya case wana na ba rituel o asalelié la fongoli misu amoni ke ezaki na pouku na kati na qui veut dire que c'était pas pouku physique c'est pouku spirituel ok mais lokola toza na partie physique o eza mokili toza na ngola terre o eloko emona na œil physique ndozo mona zo bima azo soa et condition ba pesa ki c'était que aswande yi la mesure azo soa yi et zo permettre opportunité et là ya zona okimia ko ya pardon zona okimia ndeko nanga de quoi Alfred longola ko banga vanda kimia kolo eso kufa te ozana adresse bien ya Alfred awa biso batu bakufaka te parce que awa tobetelaka Yesu maboko oyoki ya Alfred vanda kimia oka mosala nzambe tikolela Yesu masia vino esuki te vie esuki te telema na nkonde konanga papeli ndeko aza tellement na kubanga na comprendre que eloko ezobangisa ye eza kubanga ezolelisa ye eza kubanga oui ezala kubanga na okosunga na ndeko Alfred Bible lobi la vie et la conscience au pouvoir de la langue lorsque vous confessez négativité on a toujours esprit à négativité sur la terre
esprit négatif l'esprit positif est en même moment. Ceux qui osent fort début de lobby le fort va soutenir va faible qui fait ni ceux osent fort aux loba positivité aux benga bénédiction du colonel parce que tant wakenda qui les a qui liés na famille donc il n'a pas volonté yango pour Michel la difficulté maman Myriam nous avons pesi moto nyonso don particulier azana don robeta marteau na libaya to sete na libaya pour pesa les réformes mais moto pesa ka pas fumaka ya ezaka nzambi diable pesa moto après la simon le ngabo to na oya pesu c'est ça parce que va récupérer déjà aux Isaïe na kati papa eli omoni tant ozo mama de quoi Alfred on a ina profiter pe retourner motuna parce que na sima caméra peut-être bandeko ba kolanda biso na banda ko misupe ba na ba mituna bilenge mibali o lelo bazara na confiance ya nzambe te ke nzamba ko pesa mutu bakima toujours na bakisi message ne ko ebisa bango. La Bible nous dit à sa mon amour pas possible ni fils de l'homme pour se repentir. Sera là qui a repris sa maman Myriam dans 2020. Peu importe s'il y a obstacle ou élément, maman Myriam a aussi ma bénédiction. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Siméon. Zamba ebisa qui est à Jésus. La première personne au moment qui message de Jésus c'était la déco la mémé on appelle la brebis ba benga bango ba berger yes bango ni bamona ki message la personne au azwa ki Jésus na maboko o ya pambola ki c'était Siméon amen avant qui fait que mutazana elaka ya nzambe peu importe obstacle o ko ko telema na kati ya vie na yo toujours il faut aussi amen parce que azawana na sima maloba na confirmer o ya loba devant ses serviteurs amen na mutu nyonso okende ko simba kisi pona encouragement kisa mbongo za na ba otika la biso te ke eloge bando il faut ça toujours ya activité wana ko fulu mkeza bandeko bazala ba Congo yes mais na kodo ko pesa yo peut-être ba ko pesa yo ba che ba kati mais singila na yo za soit tu te même ba yango des bateaux bazo somba qui veut dire que il faut ça toujours comme ça qui s'embauche dans la activité ta pambola 100% c'est Jésus qui merci papa Elias en tout cas ndeko nanga yaya tika na ope kolela boye za de ana kondima ke tango ye awa oye la clinique de solution omoni awa na bravo Jésus tout dans la clinique de solution donc nzambe oyo nyati awa a opeso solution moi tango zolela bozo laksa lokolo zangi foi so za kondima pardon so za kondima fanda na okimia tikolela na bondelo lokola maman so za kondima fanda na okimia tikolela fanda kimia zwana okimia papa Elias ndeko na biso mobali asa vraiment obati yaya nazolinga nazwa confirmation moko na likamu ombu na nzamba ucho bimisa révélation zwana courage pote na tuno motuna wana tango kendaki pa mama wana o apesa ki ompuku a part mpuku yona mama wana bosala ki susu nini bosangana ki mama na pizanga donc condition bosangana nzoto nae ya pas pesa mama nyonso pona kushipida ina tele na shwati na sala kyango vraiment bandeko bozolanda biso makambo oyo yaka na bravo Jésus ya moninga na loba bravo Jésus la clinique de solution parce que bandeko amisa mibali bilenge oboza komikosa lokwa bilenge basi lokwa bilenge mibali kana ndenge mombu na nzamba lobi kisi ya mbongo ezalaka na ngote
kisi ya mbongo eza musala. Et papa Zara lokwa tozolo bya likambo ya bana to meka kokima kuna na orphelinat biso Bravo Jésus to kambela mombu na nzambe mama Lidi pona bana et après tozonga pona kosukisa émission na biso. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza mama Lidi aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Mama Lidi aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Mama Lidi moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Mama Lidi aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Bandeko, en tout cas, bolandi sport na biso ya Orphelinat Bravo Jésus bana wana zwa bango lokola bana na yo parce que babika kandenge moko na bana biso na ndako. Bakendaka ba classe, batangaka babelaka. En tout cas, maman tia la main à la pâte nzamba kozanga te kopambola yo. Pote makomi lobi bo mekanga soki na kofungola te manisa lola pona kopambola bino. Na plateau yo tozali na ndeko na biso Alfred oya ye kokima na sia basali ya Bravo Jésus parce que ndeko Alfred
Alfred azali bongo moteki ya ba cercueil kasi na mosala na ye ya koteka ba cercueil ndeko amonaki ba client o nzamba za kotindela ye amoni ki atekaka bien te akutana na moninga lobi na ye ke nazali komema yo bisiko wapi bakosunga yo pote o mata rapidement ekendaki bango komona mama o bango moko babengi mama Mbikudi mama bakisi apesi bango kisi yango apesaki ndeko ayebisi ke tobima na ona liboso lokola mwasi na mobali après aye kopesa ye kazi ya puku ayebisi ke puku oyo akobanda koswa yo tango nyonso puku akoswaka yo nde okobanda kotekaka kozwa mbongo kokoma patron ndeko amoni ke puku koswa ye eleki akomi na mbongo kasi mbongo yango ezanga kimia akimi kokima kimia atikaki bandeko na sima puku asasi bango nde akosasa puku akomi ti kolia mbongo paske baneko ya koluka Alfred azate ebebeli ndeko Alfred bandeko na sima babomi puku yango ndeko mama kuna akomi kobimela ye zongisa comment on appelle zongisa mpuku na ngai papa Alfred akomi bongo na danger papa Elias papa Alfred tozana ye na plateau na recherche o bandeko na biso basala kantuka coup de chapeau nzamba pambola bango bauti kozwa baninga ya papa Alfred baninga no bazali awa o bazalaki koteka na ba cercueil nazokotisa bango siko po yebisa bango vérité mama okashama papa Israël bokotela biso bapaya na biso na yambi bino na kombo na Yesu boss Alfred Alfred nini ya oui boss Alfred na bengi bino bonjour oui bonjour boss Alfred akomi andi aza makamba na sola na bino problème ni na yambi bino na kombo na Yesu bo mama babengi biso to ba cercueil uza obenga biso ya Alfred on a voyagé noko ngana bengi bino parce que boss Alfred a oluka bino okozwa kimia mwandambo yo kapenga lokola mama ofanda nani yo kafala bon au boss na biso na yebi donc ana voyage na ka biso moko ba biso moko ba ile ba ki biso na kisasa kasi auti voyage ye awati wa komi ndenge ya film ko kutana awa siko awa ne bozo yeba pourquoi boss Alfred a komi awa boss Alfred na sengi ozwa place na nga avec tous les respects zwa place na nga fanda wana Yaya fanda Yaya mobali pe fanda na yambi bino na kombo na Yesu na présenter bino mosala nzambe papa Eli ile toane na plateau ndeko kuna suka kombo no nani frère Isaac osambelaka Isaac bongo papa frère Percy gloire à Dieu frère Percy papa Elias frère Isaac na frère Percy bazalia tobengi bino parce que ndeko na bino ozobenga boss Alfred aza masolo o alinga sola na bino solo aza makambo o alinga sola na bino so tokoloba ngo pe na lingala ya solo aza na makambo o alingi bosombiti na makanisi longo na ye frère Alfred na pesio maloba Maman on a dit mais vous salama petit nègre bino petit beau kanga maman ezali oyo kanga botike na temps yokai kotika na tika bino na tsebi na kenda voyage ndeko na kenda voyage na voyage na kimande so na kimaso na kenda pa mama kisi moko wana mama na pesanga kisi mama na pesanga kisi ko nuteka bongo bambongo nyonso banosimba gana ezalaki mbonga normal te koteka nyonso banoteka ezalaki mbonga normal non nini boyo sikoyo ndeko tika ina no aluba vanda bofanda nani malembe tina benga bino boyekisinga ike puku ale bambongo puku wana nde azalaka puku akisi na ndenge andoswa bino non Pardon, Otu, elume bisora. Pourquoi de bominer Mukili.
Ok, na makambo na nzoto te frère. Ok, na wana nzoto. Ok, non, y'a le frère qui continue. Frère, ça m'a comme nzoto te. Ça m'a comme nzoto te. Noko, tiko le za m'a comme nzoto te. Mosala nzamba zawa, nzamba molimo. Ya. Kinya, ya makambo eza ya molimo, eza ya ndenge bolinga bokena ngote. Noko, papele. Bande kwa nisa mbali ko supporter likambo ndeko mbali sola na bango pesa bango kimia o expliquer bango bien parce que na moni pende kwa Alfred vu que likambo bango yazo expliquer bande ko ezate mais kana ko pesa bango kimia pe o sola na bango bien lokola mombu na Nzambe pardon ya zwa kimia makambo eza ya molimo ato leli lo sam monde solution yoki ya zwa kimia pardon. Deko Isaac. Oui, miss. D'abord, tous en maîtrise. Ça fait mal, mais vous en maîtrise permettre que vous évoluer la vie. Est-ce que pour pas soit qui pourquoi swinga au savanate? Taba 2 semaines ali anga makolo. Moi été tia na mabuku. Tiba nyos. Makolo tout. Nani abomaki na kati na bimba ndeko mtamona ke mtabomaki ndeko na ngai komo za pasteur ko mona Percy quoi Percy pasteur mona moto site longola kanda na moment to luka solution pour te banyengi ni conquérir pour te pesa solution pour permettre de vous aider yo mto bomaki po ngai pasteur na moi mukuse place ni ngoni na kindaki pesa bien ti bonheur au sala ba activité na bio ndi ane ko mona mo retard ya koteka de ko Isaac Yesu kilo na bio kindaki au soir au de bengi le pays pour la fils pour qui permettre Batubaya plus vite beauté comme un cercle dans le monde de ça qui condition azana pour soit comme so beaucoup la chambre na yi bondo mo na kasi kasi on est beaucoup ça place au ba pesa la kata chambre ya ndola la kasi moiza kiwana mambo na zolo bana eza mambo za spirituel so iboche bakanda ki bobali ya jeune to tira de solution boza na maîtrise to te ba minga ko procéder pour la défense amanya ya papa okoza bible lotani biso na Lévitique. Lévitique chapitre 20 verset 27. Ndeko Isaac. Combien? Lévitique 20 verset 27. Ndeko Isaac, ndeko Percy. Bolo makana. Natangi na kombo na Yesu. Si un homme ou une femme en est l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On le lapidera. Leur sang retombera sur eux. Dans ta version pour la bonne compréhension.
Mambo na oloba bosi ba c'est très capital même na yo ndeko na ngai mambo na oloba c'est très capital la version où c'est biso même la parole de Dieu on a aussi un homme ou une femme consulta pour les auteurs les esprits de mort qui devront être mis en mort. Place où il est consulté les a autres bénis par esprit de mort. Ce n'était pas un sourire normal. La carte des esprit de mort. La conçoit batuana, les n'allez que soit ma congo. Les acquis pour permettre peut-être. Mais bah y misaki peut-être il y a misaki biloté. Ngana wa misaki no marambo y misaki par la révélation de cet esprit. Na makasi na ngati. Ba pesa ki condition pour wana soira aswa bato mususu. Omonde bozambo lenga soa la condition ba pesa ki bozalo bola bato ya kokufa te na komona Yesu. Ngana mona wana ba kufa. Amen. Amen. Oui. Voilà c'est lui franchement vérité. Soyez moché ma casse à vous de simé dans d'autres communes. Ah, pour mettre les solos qui est Isaac mort à la vie. Percy mort à la vie. Les pourquoi la solution Isaac venait le poitiers la quatre à d'autres communes. Bozo pour les mots les canaux de délivrance pour vous enlever l'esprit de mort. Amen. Parce que Isaac esprit c'était pas sourire. Il y a mon aussi bokiti sanité tout le monde au isika tout qui est là tous à terre ensemble nous vivre dans le oyo akomaki déjà na esprit de mort à kati de konangai car la partie tom mama masisa la partie de l'homme ils seront ces responsables de leur mort au moment où on ça c'est la responsabilité à loi soki to suyo na ba prière ti okobenga mamoui mabele o bokunda yote na komona Yesu art sali mon je rends grâce à Dieu ya ko confesser devant par rapport ya mabe o yosa ona ko koyebisa senga mama zambi akati to vanda il y a certaines de choses mususu to ba pratique musu bosali peut-être na carte na biso olobi bango ba yebite ke yo okushaka na mama wa bango ba yebite ke yo bakata ko banzilo mama na ya ba yebite parce que yebite nga ona zoloba c'est par guide de cet esprit amen no ba de la ko ba wana parce que ça makasi na ngaki et c'est mille na yo to solo to kota de prière zamba pesa bonne invitation pour que to libérer dans le main des ennemis. Amen. C'est juste un peu ça. En tout cas, Papa Elias, merci. Bandeko bozolanda biso ezali vraiment pas si pour la jeunesse à lelo. Ndenge mosali na nzamba lobi nganga zaka na eni loko apisa mutu te parce que nzamende azana nyonso. Voire même basa nzamba otangi ya biso butumo eke nzamba zoloba je connais les projets que je forme sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Papa Elias, siko ozomema bandeko na bureau. Oui. Pona o continuer na bango kirdam pe pesa ba programme ba prière. Na asir ba ozonga ndako te ba otikala na biso na ofili na pona ba prière. Effectivement na ka oyo. On est obligé à sauver ma femme. Ouais. Parce que dans le monde spirituel, Maoïse a raté. Tant que on a joué aux autres. So déjà ba programme qui nous t'a pour faire le jour là. So on a fort dans la spiritualité, tout ça fort dans la prière pour là l'amour. Vraiment. Parce que déjà bon ba établir. C'est le moment il y a pour profiter pour porter du moment de prière na bango ensemble pour zamba so kongoya na yeli. Papa Elias, vraiment tant kotika bandeko na biso ezate Papa Elias pona kanga autant mingi te okende ko welela pona prière ko sauver milimo bandeko na biso na bisi bandeko nyonso bozolanda biso que seul maître pe moto abikisaka ezaka Jésus Christ biso elongo na Papa Elias ngai pe lokola journaliste na ke kotala lolenge papa azosa musala bandeko na biso po souci na biso ezalaka que to gagner ba âme perdue po te kombo na nzambe kumisa pe Yesu abetisa mama boko merci na bien nyonso bolanda
ki émission oyo na pesi merci na papa Zara Kapita wazaliaki derrière régie finale. Merci na maman na ngai ona lingami kobenga Kashama. Merci pe na Israël Monzo tike te kola batela bino pe bino ba bolandi biso kimia eumia na mabota na bino botika la accompagner na émission na bolinga mingi. Bravo Jésus pe na chaîne na bino chez biso télévision soki eso azongite tokutani mbala sima. Au revoir. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Mama zo dia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisinga yi. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. Soke sarika manœuvre pano ya lik. Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. Ne sois foutu on nous regretter. Ah bon, je suis bien na wazali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E monani na misute. E monani bamboko na zofinda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça, la kebo kabouana. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout ce que nous retenons. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.